Zumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zumel. Radio Zumel 1000. Pour radio wana ezaka matata. À partir de ya soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zumel 1000 okoya kobima na mpwasa. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli leopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo boko mona pamba lobi mboko lula yango. Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo. Kongo mboka ya bankoko. Kongo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango. Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo. Kongo ya bakoko, Kongo ne mboka.
Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo oyo ekipe ya radio Zumel 1000 tobongiseli bino ba masolo mpona kotalisa na bino ndenge nini makambo ezali koleka na mboka na biso pe mingi makambo ya lokuta oyo bato bazali koloba yango wana ekipe ya radio Zumel 1000 toye po ete tolakisa esika nini lokuta wana ezali kobimela pe lokuta wana ezali kolobama. Bandeko babolingo nayebi ete makambo oyo biso tokoloba soki tolobi yango te moto moko te akoloba yango po ete bato mingi bakomi ondire bato oyo bazali ko sala neti lokola bango balingi Congo, mais en réalité balingi Congo te, bazali kolinga nde Congo ekende ko s'enfoncer lisusu bien na kati na libulu pona nini likolo ya ba intérêt na bango personnel. Bandeko babolingo lelo ezali na makambo ya minene oyo tokoyebisa na bino tokotalisa na bino et tolakisa surtout ndenge nini bakasayen mwa groupe moko ya bakasayen bazali kosala neti balinga bazwa Congo en otage pona likolo ya ba intérêt na bango. Kaka ndenge balobaka na makambo oyo nyonso oyo bazali kosala bayebaka ete bakozwa échec total pona Congo nyonso ezali sima na bango te. Bango bazali kokanisa Congo ezali sima na bango, mais Congo bazali kotala bango na lisu moko ya kodeteste. Pe bato mingi basi babaye bango, bato mingi basi balembi bango na bamakambo nyonso bazali kosala. Yango wana lelo ezali mokolo oyo ekipe ya radio Zumel 1000 tokolobela bino bamakambo mwa mingi pe kotalisa bino esika nini lokuta ya bakasayen ezali kobima mwa groupe to groupuscule moko ya bakasayen bazali koloba lokuta pona kolinga kokosa peuple, mais ekipe ya radio Zumel 1000 tolobaki ete lokola tozongi tokotia moto nyonso na esika na ye pe oyo akosala matoi mangongi tokotindika ye contre mire pe tokonguruta ye pe akomona makambo na ye. Soki ekipe ya radio Zumel 1000 esilisa force ya bakombata na poto yo nani kuna na Congo nde okolakisa ete yo nde ozali likolo okoya koconvaincre mokili. Yango wana tolobi ete ekipe ya radio Zumel 1000 tozwi masolo na maboko pe na tango oyo tokotalisa bino ndenge nini makambo ezali koleka na mboka na biso. Kasi yambo te tokoka kokota na kati na masolo na biso, Papa Botamba betela biso na mwa loyembo moko kuna na régie ebongo sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo, s'il vous plaît. Mosolo ezali pamba mituke tondi okozwa likamaniye mibeko ya leta momaka na motema nokite yo komemanga mookuta lomande okomema motuko koyeba te leta fungoli miso alali te sofele nazali kobanga lembisa nano moke olekisi melo sofele adolo na biso sofele palado kumbanga malembe nazali mama ya
ya bana sambotika na bokono mokumbi ya taksi kebakani ye milimo ya bato osimbi na maboko owela mosolo ezali pamba mituka etondi okozwa likamadi ye mibeko ya leta bombaka na motema noki te okomema kambo okuta lomande okomema motuka koyeba te leta fungoli miso alali te sovele nazali kobanga limbisa nanu moke olekisi nelo tokende na komine obomelinga mwana o na nzela ya kelasi ngai ko mwana moko kaka ya mobali nakosuka wapi na bana oyo ya basi bopusa koela mosolo tika bomonaka boyengo mama bato ya makolo mpe boyebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo tala ngambo na ngambo tala gauche na droite tala ngambo na ngambo tala gauche na droite tala ngambo na ngambo tala gauche na droite. kitoko sili kobetela biso bandeko babolingo tozali kokoba na kati na masolo na biso
masolo oyo esangisi biso mokolo mwa lelo po ete tokoka kolobela bamakambo etali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo. Bandeko babolingo ya mbote tokoka kokota mpenza na kati na masolo na biso tokoleka nanu tolobela na makambo oyo etali bongo ne Mwanda Nsemi. Bino nyonso tu bolandaki na mikolo eleki ndenge nini ne Mwanda Nsemi bautaki kokanga ye pe na baadepte na ye bamemi bango na police pe bomonaki bino nyonso na bavideo ndenge nini bakomaki kohumilie meme mwasi na ye kosala n'importe quoi ezala bapolisier ezala na bajournaliste toyebaka te na Congo soki tozalaka na bajournaliste soki tozalaka na bacoopérant. Un journaliste abosani déontologie na ye akomi kokende koloba kotunaka mwasi ya Mwanda Nsemi makambo ezanga tina pe koloba na ye ke non obetaki moninga coup d'état yango nokoti na libala. Donc biloko moko ezanga tina oyo peuple congolais akoki koretenir rien. Alors bandeko babolingo lelo ezali Radio Zoomel 1000 na makambo oyo bato bazali koloba yango na CC Zoomel 1000 akotombola mongongo na ye po ete tokoka kolobela bakongolais ndenge nini bamakambo ya bozoba ekomi koleka yango na ntango toyebisaka bino bandeko atomoni congolais adindi na kati ya kazaka amamiki cravate na kingo lokola lolemo ya ngombe ndeko kopesa nanu congolais confiance te ou bien kolengalenga te vanda na ye po oyeba ozali na affaire na nani. Bandeko babolingo tomoni ndenge nini bakei kokanga ne Mwanda Nsemi. Après avoir kokanga ye ebongwani pillage banani pe baza kosala pillage wana ba homme à uniforme ba policier oyo toyebi te soki Général Kasongo asololaka na bango kopesa bango to kobenda bango matoi ntango atindaka bango na mission ou bien Général Kasongo nde moto apesaka bango plan soki bokei bo détruire boyiba po ete boza bapolisier ou bien comment. Parce que depuis bapolisier wana bayibi basali bamakambo kuna tomoni te sika Général Kasongo abimi po alobake tozali kotelemela to kokondane bapolisier basali eloko wana bakozwa etumbu ndenge tozali komona kala epai ya Général Kanyama. Yango wana ezali kosala mawa mingi komona ndenge nini mboka na biso ekomi une république bananière. Mboka ezala bakonzi ezala bajournaliste donc toza koyeba lisusu te mboka oyo toyebi te soki ba extraterrestre bautela likolo bakita po ete bango nde bakoka kokamba mboka na biso. Okokende pa bakonzi maboko milai miyibi koyibayiba lokuta pe elobi ngai oyo. Mais finalement toza na mboka nini? Toza na mboka nini? Vraiment Congo ezali mboka moko na moni il faut génération nyonso tout. Donc Zamba longola bango po ya sika ya po ete Congo ekutambola bien. Po ete Congo bato mitu e baby. Bato bakoma lokuta. Na bato toyebaka bazalaka bato ya bien ya calme bakoma bango nyonso lokuta. Lokuta wana etiki na elongwe na petit peuple emati petit na bapoliticien. Okomona un politicien liboso ya caméra alati cravate nani naza kolobondige un homme sérieux nzoka escroc. Oyo mboka ya ndenge nini? Mboka ya ndenge nini? Bato nyonso tu makambo aza kosala bandeko eza kopesa mawa. Makambo ndenge naza koloba boye naza na kanda moko ya kosakana te mpo na moni ete depuis Félix azwi moko oyo mboka penza ekomi une république bananière. Soki bato mosusu bakokoloba yango te menga nazali koloba yango ata kutu président Joseph Kabila bazalaki koloba ke o boye boye me atambusaki mboka boye te. Modele oyo bazokotambusa mboka yango te ezali mawa mingi. Général Kasongo nayebi te soki rôle ya ki général yango aza kosalela yango ndenge nini. Okomona ye moko nye nani tato oyo azali na gouverneur ya ville
baza kodiscutaka mutu na mutu aza koyeba role na ye te. Donc désordre moko ozomona ke toza mpenza na une république bananière. Lelo ne bakoko pesa kombo balobi ke tala mutu oyo ou bien nani ministre boye mais ntango otala kaka na samto mozoloba o pamba mutu pamba. Donc ozomona kaka bango tina te. Ata kutu baza kritikaki na ntango ya Kabila mais tomonaki babiloko ya boye te. Oyo nyonso tu mpe bokoloba kaka ke ndokola ekomela bino nzembo. Félix makambo wana nyonso to ayebaka na ye te. Oyo mpe kaka ayebaka na ye te. Bamakambo ndenge eza koleka. Est-ce que Félix amoni na télévision te ndenge nini policier baza kopie na ndako ya nde mwanda ntsemi? Toza penza na une république bananière. Depuis baluba bazui pouvoir. Ngana ko marché ba moto ifuna loba. Po ezali ba makambo oyo lelo bato bazali koloba yango. Alors, na tango yo papa Botamba. Na kosenga na yo sans plus tarder. Chela biso nanu ba image. Totala ndenge nini. Makambo elekaki epai ya ne mwanda ntsemi. Ebongo na sima na yango pe. Na banzi tokosala commentaire ngai na mama Rosalie Elongo. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Zumel Mil. Vous connaissez pas Bango la France? Vas-y. Yaka. Oh. Mambo. Tukutane ni sisi. Boni mama. Baobi ya biso zali madame mwana ntemi vrai ou pas? Yebisa biso mama bato nyonso bazolanda biso. Mwana ntemi oyo azali mobali na yo areklamaka nini kote population yo? Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na Scorpion Rouge ya Zumel Mil. Mama Rosalie pardon na papa Roger. Botiela biso makambo yo penya botiela biso makambo. Ba Congolais bozali penza ba hypocrite. Boza ba hypocrite yango na mboka na biso moyen marché malamu ezali te. Pe na tango tozali koluka bandoki ya Congo de gauche à droite bandoki ya Congo ezali kaka biso moko. Na banzi bato bakomi tuna balobi mais papa Roger azali koloba boye pona nini. Soki na lobi biso moko bandoki ya Congo na biso ndoki ya Congo azali mosika te kaka biso na biso. C'est simple pona ko expliquer yango. Bandeko lelo oyo bomoni ba journaliste bazui courage pona koya kobanda kotuna bato ya ne mwana ntsemi ke soki mwana ntsemi areklamaka nini. Mais ekamwisi ngai bandeko. Place na ye komona ete hypocrisie oyo ekosala ete mboka na biso emarche te. Bandeko tango ne mwanda ntsemi abandaka kosala ba désordre kala oyo aye kutu ya liboso ezalaki makambo ya koreklame mbongo te mais ezalaki aza kofinga nde chef de l'état. Tango bazwaki ye justice ekangi ye etie na prison tomonaki kaka bato oyo lelo baza ko-interviewe mwasi ya mwanda ntsemi oyo kaka bango nde mutu babandaki koganga. Joseph Kabila akangi nde mwanda ntsemi illégalement. En tout cas, bato ya Ligue ya droit de l'homme, il faut boyoka, bokoma ba makambo oyo, botinda yango epai ba mindele kuna po bayeba ete bakangi nde mwanda ntsemi illégalement. Na ba Eliezer oyo nyonso. Kaka bango baye kosala troupe ba Félix na bato opposition baye kosala G ba créer groupe ya batu oyo bakendaka kobuka prison pona bakimisa ne mwana ntsemi.
oyo bango moko balobaki ete non ezalaki bato ya Kamwena Nsapu nde sikoyo yango wana eloko na mitunaka ntango balobaka ete Kamwena Nsapu ezali baje ya président Joseph Kabila mais kaka bango moko balobaki na ntango wana ke bato ya Kamwena Nsapu nde baye babuki prison bakimisi nde Mwanda Nsemi ozomona kaka confusion ndenge ezalaka na maloba na bango soko olandi maloba na bango okomona baconfusion na baconfusion yango wana bandeko babolingo eloko ezali kokamwisa ngai komona ndenge nini bato oyo baza kokanisa bato bazali bazoba lelo oyo bayebi ke Mwanda Nsemi azali moto oyo azali korespecte mibeko ya république te tango bakangaka ye na prison bosalaka likita bakende ko bimisa ye na prison mais lelo oyo bokei bino nyonso mbangu mpona koloba ke ne Mwanda Nsemi azali moto oyo azali korespecte mibeko ya république te boza komona tala ndenge Nzambe azali kokonfondre bino botala ndenge Nzambe azali kolakisa bino na remercier vraiment mama Kimpala esika azali na baémission na biso tosalaka la fois passée mama Kimpala alobaka eloko moko alobi ke na makambo nyonso tu bato oyo basala président Joseph Kabila lokola Nzambe azali juste makambo wana ekobanda kozongela bango yango lelo toza komona makambo ya Mwanda Nsemi oyo Mwanda Nsemi asalaki yango mpe na ntango ya président Joseph Kabila ntango président Joseph Kabila justice ekangi ye etie na prison kaka opposition akangi ye illégalement mais lelo oyo toloba mpe Félix akangi ye illégalement mpo ndenge ezali wana Mwanda Nsemi aza koreklame bambongo na ye bamakambo ndenge na ndenge tango président Joseph Kabila akangaki nde Mwanda Nsemi tomonaka te esika baeliezer oyo baye mpo bayebisa nde Mwanda Nsemi wi en tout cas osalaki mpe mabe chef de l'état bafingaka ye modele ndenge ofingaki ye te bani mais bapesaka ye raison lelo sikoyo nde bakomi kolakisa bato ke nde Mwanda Nsemi makambo aza kosala ezali yango te bomoni bokoyanga noir soki bozali kokanisa ete makambo oyo bino bokosala na ntango oyo bokozala na kimia te ndenge kaka balobaka tous ces pays ici-bas oyo nyonso bozali komona lelo oyo bosalaka na ntango ya président Joseph Kabila yango mpe boza komona lelo Nzambe azali juste mpe Nzambe akotika eloko moko te eséchappe na miso ya bapeuple congolais mpona kolakisa modele oyo bino bogeraki bamakambo na bino na ntango bozalaki na opposition ndenge nini botiaka badésordre lelo oyo ekomi kozongela bino me bandeko nazali kokamwa eske Eliezer na ndeko mwasi oyo baza na droit ya koya kotuna mama oyo mwasi ya Mwanda Nsemi bakestion mpona nini balandi baluki Mwanda Nsemi ye moko te batuna ye bakestion epuis bakestion moko baza kotuna ekomi na bablague bakomi kosala nani mwasi wana mosusu aza pe mwasi wana akenda obeti coup d'état yoka nanu bajournaliste déontologie na bango eza wapi eske biso bapeuple congolais toyeli mpo toyokaka ke mwasi ya Mwanda Nsemi abetaki mwasi wana mosusu pamia nini coup d'état to ezali ke toza nde na besoin toyeba bamakambo tala babiloko tala eske mpe ntango baza kotuna ye bakestion oyo eza na compétence na bango batika justice esala mosala omoni bakasayen baza kolinga koprendre en otage bacongolais nyonso me bayebaka ete baza kokende na rythme ya mabe baza kosimba moto un jour meme na Eliezer oyo bakopakata oyo nazali koloba yango ezali jete bakopakata mpo ete bango baza kokanisa makambo baza kosala bango nde bakomi likolo ya loi na oyo etali Congo mais mokolo ezali bandeko toza koyebisa bino bokomona ndenge nini makambo bato oyo bazali kosala groupe ya bakasayen oyo bakosimba moto mama Rosalie napesi yo maloba. Merci papa Roger mpona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete
na oyo nyonso tokomi komona lelo na bamakambo ndenge ezali koleka na mboka na biso na mboka na biso ndenge ekomi na modele elobi ata papa Roger na oyo etali bongo la république bananière vraiment ekomi kopesa kanda oyo ke ebandi siko kovimbisa na motema toyebi te soki pouvoir yango bakasa ye bazwaki mpo baya bamonisa bato pasi na ndenge ya pasi basala bamakambo oyo ekomi lelo kokotisa bakongole mosusu na bahopito likolo ya susi ezali kosala mawa bandeko babolingo oyebi bato oyo bazali kokanisa ete bakongole bazali bazoba mpo bayela bango bamasolo moko na ndenge ete babanda koloba n'importe po mpe kosakanela bato bandeko lelo oyo bato oyo bakasayen baye komona ndeke mwanda nsemi aza moto mabe po ntango basalaka likopa ya kocreye groupe ya bacriminel mpona kokende kobuka prison makala kokimisa mwanda nsemi bayebaka te ke mwanda nsemi azali moto mabe na ntango wana balobaka ete Joseph Kabila nde akangi ye illégalement gouvernement na ye ekangi ye illégalement me lelo oyo bango sikoyo baye kokanga ye mpo na nini mpo soki bato tali bien badroit oyo aza koreklame lelo abandaka koreklame yango mpe na ntango ya Joseph Kabila kaka na balangage na ye bapropos na ye oyo abandaka koloba na ntango wana me ntango wana gouvernement ya Joseph Kabila ekangaka ye to justice na ntango wana ekangaka ye etindi ye na prison me bato ya opposition lokola bazalaka assoife ya pouvoir bakomi kobelela communauté internationale Joseph Kabila kangi ye illégalement botala boye baye kocreye groupe moko oyo bayaki komaske bato mpona koloba ete bato ya kamwena nsampu nde bake kobuka prison oyo ndenge nini bomonaki bazwi bakimisi ye ntango basalaki eloko wana bafélix oyo nyonso bamartin fayulu na bato opposition mosusu wana na baeliezer bazalaka pour ntango bakimisaka mwanda nsemi me lelo oyo bandeko biso bakongole ifo tozala bazoba tomona kaka le meme bato wana mwana nsembi lelo alakisi bango face oyo alakisaki na ntango ya Joseph Kabila ale baye kotelema balobi ke non azali moto mabe te il fallait bobeta maboko boloba ne mwana nsemi merci ya mingi na oyo osali parce que oza na raison na yo me ndenge nini sikoyo bokomi kozwa ye lokola rebelle bokomi ono alingi abimisa mobulu na république ntango wana asalaka babiloko oyo boyebaki teke azali alingaki abimisa mobulu bandeko tout se paye ici-bas oyo nyonso bosalaka boyebaka ete nzambe akozongisela bino d'une façon là ou d'une autre akozongisela bino bolinga te po tokomi komona ekomi ndeli seki bokomi kosakana Eliezer kuna azali kokende kotunaka bakestion on dirait soki likambo ya grave nde mpona kolakisa ete tala likambo basali ezali grave mais Eliezer yo kokosakana na bato te na cash bush yango oyo tie bandeko soko otali modele ya cash bush ya nani Eliezer bandeko on dirait munoko ya perroquet on dirait perroquet luki bambuma bazwi te siko atelemi likolo ya nzete likolo aza kotala na se ntango mosusu akokomona ata mwa graine moko boye mpo alia butu ekokakende komilalela botala kaka papa botampa pardon tiela biso baimage ndenge nini totala ndenge cash bush ya
ndeko Eliezer ndenge esali bandeko na moni na ngai ko ba cash bush ya makambo ya corona mais oyo ya ndeko Eliezer eza fin nayebi te soki basalaki yango na mbujima ye soki pe wapi mais botala kaka forme nango papa Botamba tiela biso ba image totala ndenge nini cash bush ya Eliezer ezalaki s'il vous plaît. Bandeko botala bino moko ndenge ndeko Eliezer alati cash bush na ye bandeko na ndenge modele esali ondire munoko ya perroquet ba perroquet oyo bazalaka na kote ya mboka oyo babengaka Papouasie oyo babek na bango ezalaka pembe bandeko tala ndenge Eliezer aye aza koloba bandeko na ndenge cash bush yango esali bandeko on dirait perroquet aluki biloko kolia journée mobimba zwi te ekomi sikoyo bakota suka vers 17h aka mati likola nzete azotala na mosika na 7h mosusu akomona ata mwa graine moko boye akita adoda yango kaka mpo ezala oyo espoir ya suka mpo ete akende kolalela nango bandeko oyebi bandeko babolingo tokomona baventure na mboka na biso na ndenge akosakana te oyo Eliezer alati tobenga yango cash bush ya ndenge nini bandeko botala ndenge esali lokola munoko ya perroquet aza koyoka mpe soni te aza kobima nango na public un député azangi ata mbongo ya kosomba cash bush ya bien ndenge batikali misusu toza komona oyo yaye mpenza ondire monoko ya perroquet ezali mawa oza na raison oyo ezali mawa papa Roger loba ta yo moko papa Roger loba nano papa Roger ndenge kaka mama Rosalie outi koloba donc soko otali kaka forme yango ndenge esali bandeko beka perroquet mpenza eske ye ndeko Eliezer azomona te ke forme ya protection ya tie na monoko ya cash bush wana ezali na forme moko ya neti beki ya perroquet vraiment naza kokamwa epuis aza koyoka mpe soni te elobi ata mama Rosalie aza kobima mpe liboso ya publike mpona koloba na ndenge aza kobouge motu yango ndire perroquet ko akomi na désespoir aluki eloko akolia aluki amoni te soki atelemi likolo ya nzete elobi ata mama Rosalie aza kotala ta mosusu akoki komona ata mwa graine moko boye akende ka adoda mpo akende kolala nango elobi ata mama Rosalie vraiment ezali mawa donc perroquet mpenza akomi na désespoir malchance na ye mpo bamakaku basimpange bakei bazwizwi graine nyonso tu na banzete na nzete tikali eloko te na se mpe amoni ata mbuma nguba te akei kaka kose refugie likolo ya etape moko ya nzete aza kotala na se ntango mosusu akoki kododa mwa eloko mpo ete akende kolala nango vraiment botala kaka Eliezer ndeko Eliezer ndenge alati botala kaka oyo cash bush ya ndenge nini oyo bandeko oyo monoko ya perroquet ndenge lobeta mama Rosalie esali mpenza lokola ya kaka beki ya perroquet baperroquet Papouasie oyo bazalaka babeki ya ndenge ya pembe wana ezali mawa et puis etant que un député ye aza na droit te akende kobanda kopozaka mwasi ya mwanda ntsemi bakestion boye eske mwasi na ye ntango mwanda ntsemi abande koreklame badroit na ye eske bamonaki esika mwasi na ye atelemi aza koloba eza ta na sens te makambo basali eza na sens te namoni na Eliezer mpenza pamba oyo nde nazoloba ke mboka na biso komi une république bananière yango oyo mpenza bandeko ata kutu baza koloba mpo na président Joseph Kabila na ntango na ye mwa ordre ezalaki mais sikoyo mpenza tokomi na une république bananière oyo motu nyonso akoki kosala ndenge alingi tala ndenge bakasa ye ezala kote ya kijournalisme tala ndenge bango wana baye batondi baza kosala bamakambo ezanga ntina wana nyonso mpo oke balakisake ndeko na bango kasa ye nde moto aza na pouvoir oyo naza koyebisa bino ya solo mokolo Félix
pouvoir na ye kosila bakasaye oyo bakosala matanga ata bakolatela yango pile ya 45 jours oyo makambo na koyebisa bino ezali ya solo mpo basutukeli pouvoir oyo na ndenge moko meme na bamukunda kuna bakomi neti bato balangwelo tokokoloba n'importe quoi ezali mawa mais nzambe merci il fallait kaka bazwa pouvoir yango tomona bomoni ndenge bakomiseli biso Congo une république bananière ezali mawa pe pasi mama Rosalie nazongiseli o maloba. Merci papa Roger na banzi bino moko bandeko bouti komona na babilili ndenge nini Eliezer akei kolatela batu ba masque oyo esali lokola monoko ya perroquet na mawa na pasi mais azali kaka makasi pona koloba lelo oyo bango nyonso tu baye komona ete ne mwanda nsemi azali moto mabe pe azali moto azali ko respecter mibeko ya république te mais na tango ya président Joseph Kabila ndenge nini bayebaki yango te ke ne mwanda nsemi aza kosala mabe omoni na mokili nzamba alobi kozongisa mabe na mabe te po mabe oyo ozo kosala pona moninga yebaka ete ekolanda yo to uta yango oyo lelo elandi Félix lelo nde Félix sikoyo ayebi ke ne mwanda nsemi azali un danger pour la république omoni hypocrisie na bino bokosuka pona yango papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Bandeko sikoyo tolingi totalisa bino na ndenge nini oyo tango tozali koloba ete Congo na biso ebebi sur tous les plans oyo lelo bakoki koattribuer kombo oyo ya république bananière na mboka na biso na banzi doute ezali te bandeko na banzi tango mokonzi ya la police général Kasongo azali kotinda bato po ete bakende kokanga ne mwanda nsemi na banzi atindaki baelema na ye te po ete bakende basala na pillage mais kokamwa la police ekomi epai ya ne mwanda nsemi après avoir kokanga ye babandi kopille biloko na ndako ya ne mwanda nsemi bandeko mbongo kutu oyo ne mwanda nsemi aza kosenga bino ya badroit na ye ndenge akotaki na parlement bozo kokoka kopesa ye yango te mais pona kopille biloko na ndako na ye wana nde boza na makasi pona kodetourne bamilio na kesi ya leta wana nde boza makasi me pona kotia ordre na ndenge ya kobatela babie ya bapeuple wana polisi na biso aza na makasi te polisi aza kaka na makasi pona kopie peuple na koyiba na kosala n'importe quoi mais yango siko nga nazali koyebisa na général Kasongo est-ce que na babiloko ya boy okozala penza fier ya koloba que je suis un général de la police est-ce que okozwa penza courage pour loba ete je suis un général de la police na babuzoba ya boy po siko na minute toza komona baelema na ote toza komona yo po yo nde totindaki bango seke oyebisaki bango après avoir kokanga ye bopille ndako na ye ezali yo ezali mawa en général Kasongo ezali mawa place oyo mpenza naza kotia mai na monoko te non général Kanyama ayebaki musala na ye po depuis baelema na yo basali ba bêtise tomoni esika te osali parade po ete okondane bato wana rien mais tozali komone pas général
Kanyama soki ba policier batindi bango mission basali bozoba parade de kosala mapere ko condamner bango ko bimisa bango ba filmer yango et pas na yo na moni yango te c'est que cela qui cop na ba élément na yo moko yebisaki bango soki bokomi kuna bokangie bo piller ezali mawa mboke komi pesa na kati na désordre et komi ko pesa na kanda mwa ekuta kolakisa ta na bapaya te lobaka etala na mboka na biso bakendeki bakangaki moto boye azalaki kosala bamakambo etali ezalaki en dehors ya mibeko bakangi ye mais okomona na bapillage okoyebisa baétranger nini esika tovande tokoyebisa bango nini voire même un allemand moko ntango amoni babiloko wana alobi mais soki basoldat oyo basali boye c'est que général na bino moko ye moko ayebisaki bango après avoir kokanga ye bapille ndako na ye mpo bango kosala yango na volonté na bango moko te ozomona ezali mawa mingi alors eloko nga nalingi naloba lisusu bandeko tomonaki na ntango ya général Kanyama ntango akendaka kokanga ne mwanda ntsemi bayibaka babiloko na ye boye te babimi nango epuis eloko eza kokamwisa na komprenaka te soki likambo moko ya mabe elingi esalama o gouvernement aza na kati après avoir likambo na soki esalami okomona suka na yango bato ya moto il faut bazala wana est-ce que basignalaka na bango à l'avance ou bien comment nakopesa exemple ntango bakangi Vital Kamerhe après avoir ntango balongwe na Vital Kamerhe na parquet ya matete baza koya na ye bakomi kaka kote ya mula bamoni ba moto ya baluba wana bana wana baluba basi batondaki wana po baakompagne Vital Kamerhe na prison ndenge nini bango bayebaki ke Vital Kamerhe akokende na prison alors na oyo pe ya mwanda ntsemi tala ntango basoldat baza kobima bamoto baye wana batondi ya baluba oyo baza kokende omoni bamakambo yango ndenge eza kokende ntango na toza koyebisa bino bakasa ye baza kobebisa Congo boza kondima biso te me mokolo ezali deja ndenge ezali wana na kati ya Kinshasa moto oyo akoloba lelo ke alingi Félix aza lisusu te à moins que moi groupe na bango ya bakasa ye nde bakoloba ke Félix mwana etu mais sinon te moto aza susu na posa ya Félix te mutaza na posa Félix te ezali mawa pe pasi botala babiloko ya boy en tout cas il faut général Kasongo asala tout pour laver image na ye il faut condamner batouana elikolo bateka ta kutu soki général soki nde nani mwana semi asali mabe il faut ko pesa autorisation pe bakende ko pienda kuna ye potondi maete yerza na kati ya makambo wana te akanga ba soldat wana belema wana batinda bango s'il s'agit na ndolo po ezali mibeko babuki ezali escroquerie alors escroquerie oyo soki ba condamné yango te alors tokoloba ete ye moko général Kasongo nde mutatindaki ezali mawa mingi mboka lelo ekomi na kati ya désordre likolo ya bato bazali likolo mais boye baka ete mupepe ya tsunami ekoya bokanga makambo na koyebisa bino na date lelo mupepe ya tsunami ekoya ndenge kowambula bino boko kamwa pe boko ndima te papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. On s'est déplacé aujourd'hui, Toye et pas évêque, Pascal Mukuna, Ouazali, responsable de ASECA, cette très grande communauté chrétienne à Kinshasa, à la RDC. L'église est répandue partout à travers la RDC, Batunios, Baebi, église et ASECA, c'est reconnu. Et donc, on le reçoit aujourd'hui parce que tu discuter sur Makambo et les Kanambo Kanabiso. Vous l'avez certainement déjà entendu parler d'un éveil patriotique, éveil des consciences. Aujourd'hui, la mise en accusation de Joseph Kabila Kabange, est-ce qu'un homme de Dieu peut aller dans la direction? Eh bien, tu remets comme solo lanango, la question nous sommes posée qui biso. Donc, sur de la timas que ça pour prévenir, comme on dit, Covid, mais tu remets pour le besoin de l'émission et on a respecté aussi les temps. Alors, donc voilà, on va essayer de faire comme ça. Alors, évêque, bonjour. Bonjour, papa. Alors, évêque,
il faut rappeler qu'il y a un représentant légal, il y a Église Oyamine, il y a ASECA. C'est plus de 30 ans qu'on a dans le cadre de et puis en train de tenir cette très grande communauté. Aujourd'hui, on peut dire que tout va bien d'abord. En tout cas, tout va bien. Alors aujourd'hui, tout le monde a vif à ce sujet, Mbalamoko, à l'époque, il y a Mobutu, vous allez qui déjà pasteur. Vous avez comment on a évolué en tant que pasteur. Dictateur, le problème est dans la Kinamboka, ainsi de suite. Époque, il y a Laurent Désiré Kabila, Afdel et Koti, aux aga pasteur. Moni va problème tout ça. Époque, Joseph Kabila Kabange, aux apega pasteur. Mais on ne comprend pas les lots. Au Koti, on dirait na éveil. Alors, la question est d'abord, pourquoi avoir attendu tout ce temps pour le lot s'engager dans la logique comme il y a éveil? Bon, la cour répondre en gros, n'habiter ni mibale. Il y a du bosso, tant ils ont la kayanzambe. C'est-à-dire que même la Bible les autres qu'il faut donner la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire que Zambé ce qu'a payé na nous élèves dans les camtés, monto à quoi que devancer Zambé. Ça c'est deux. Un, deux. D'accord quoi il sait que balobaka que monto ya kolobisa bababa. Kolobisa bababa lingo lobanini. Makambo yé ko sala manatango président moko sala ngote. C'est-à-dire que makambo Joseph Kabila sali na quoi il sait que même moi na ya ko comme un jour ko il sait que papa pourquoi tu es si méchant comme ça. Même moi na yé a ko na un jour. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça envers ce peuple? Vous pensez que Kabila est très méchant? Mais ça comme ça que un homme sans cœur. Ah, Kabila a 100 cœurs. 100 cœurs. L'homme congolais là, congolais, moi et vous, c'est là. Ces derniers temps niveau, c'est chaque jour 5 pulses. Parce que football, musique, tout ça, qui ne donne rien. Et on parle toujours des bêtises, des choses inutiles. Cette année, rien. On ne vous laisserait pas le temps, on va vous coincer, vous imposer ça. Vos têtes là, hein, ouvrir ça, vous indexer les matières par force. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zoumel Mil. Maman Rosalie pardonne papa Roger. Bon tie la biso makambo yo penya bote la biso makambo. Mukuna. Mekana nukoye bisangai. Na président Joseph Kabila. Na Félix Tshisekedi. Yebisangai nanu. To lobela biso nanu. Nani yango oyo mwana na ye akoki kovandisa po aloba ete papa tu es méchant na oyo nyonso tu outi kosala. Nani? Yebisa biso. Po ba makambo bino bozali koloba ezali soni ezali kosala bino na ndenge balobaka ete koseka na bino ezali koseka oyo ya bato bakwei na velo. Muku na bino boko kofungola monoko boloba te. Po soki totali malamu. Na makambo nyonso to depuis bokotaki na ba 100 jours bopometaki bato. Bato bamoni eloko te. Alors, yebisa biso. Mwana ya nani ndako kotuna tata na epo alobaki tata. Tu es méchant, pourquoi tu as fait ça? Est-ce que koki kozala mwana ya président Joseph Kabila to mwana ya Félix? Po bambongo oyo eyibami toyebi ke bamakambo nyonso boza kosala bozolinga bo détourner attention ya bato po balobela bamakambo ndenge bayibi bambongo te na tangu ya Félix. Malgré boza kosala babiloko nyonso tu wana me boyebaka ete Nzambe asi akangeli bino bizibeli. Lokola yo zalaka no mosali ya Nzambe te pe Nzambe alobelaka yo te me nga naza ko informer yo mama Rosalie Nzambe asi akangeli bino bizibeli. Nyonso bokosala ekosimba te. Bokosala nyonso na ndenge kosaka nazali na ba dossier awa ba dossier nani yango okende kopesa yo ba dossier yo mukuna oyo
kotanga kutu mobulu koloba kutu oyebi ata koloba te nani yango okende kopesa ba dossier oyo comprendre kutu rie makambo mike kutu oyebi na ata comprendre te malgré olobaka nzambe alobeli nga me nzambe apesaka yo sagesse to intelligence te mpo oyebaka ndenge nini ya koteexprime devant bato kaka koloba na bozoba nyonso omoni bino bakasa ye bosuki mpo bosalaki makelele bolobaki tro me sikoyo réalité na terrain ezolakisa ndenge nini bosali grand fiasco mokuna bosambwe nanu te bokosambwe mpe mokuna kanga date ya lelo na kosenga na bato bakolanda émission oyo bokoma na baagenda na bino mokuna kanga date ya lelo naza koyebisa yo mokuna yebaka yango bokoyoka soni mpe oyo ekokomela yo nzambe akofrape yo na ndenge moko na banzi toyebi te soki langage okochange lisusu ndenge nini toyebi bino bakasa ye nti ozwa kosala boye mpo na likambo ya ndeko na yo mwana etu me kongo eza likambo ya mwana etu te kongo eza likambo ya mwana etu te oyebi bamakambo bino boza kosala bozali koyeba teke pouvoir ya Congo naza koapprendre yo mukuna lelo soko yebaka yango te po bino kaka bozali kaka wana boyelaka kaka batu yesu alobi me yo kana naza koyebisa yo pouvoir ya Congo nzambe akitisaki yango na bakongo na kamba oyo ezali information toza kopesa yo po yo lokola bino bomonaka kaka Jérusalem bino bomonaka Jérusalem kuna na nini na Israël oyo ndenge mindele batangisa bino me boyebaka ete vrai Jérusalem ezali awa na Congo mindele balingaka koyebisa bino vérité te ezali awa na Congo Jérusalem yango ezali wapi na nkamba na banzi bato mosusu bakoloba yango mamo liboma ezwi yo to nini bino nde boza na maboma po bozwi bamikando mindele bamemeli bino na makambo bango moko bakomi oyo ya solo bazwi balongola batiela bino bamakambo mosusu bakoma ale bino mpe boza kotangaka lokwa batyaku evanda na mitu na bino me boyebaka te me boyebaka yango ke ndenge ezali wana mboka na biso nde ezali esika makambo nyonso ebandela na banzi na tango baza kolobake mama oyo libome bandi ye mama ozali oyo yo nde mutu libome bandi yo po ti ndenge ozali wana oyebi histoire ya mboka na yo te oyo kaka ya bamindele batya na moto ekoma lokola récitation yango na omoni ete bapaster bazoyela bino bamasolo ya babible ale yango wana mpe boza kofaire enrichir bango ekomi lokola cope na bango baza kosala n'importe quoi mpo nini bolingi koyoka histoire ya mboka na bino te oyo ya mboka na bino nde bomonaka mabe oyo mindele baza komemela bino nde bomoni yango ya bien moto adéforme histoire na nga te nalobi teke nzambe existaka te nzambe existaka me boyeba ke nzambe ntango existaka wana mboka na mboka nzambe asala elembo na ye oyo ebongi ete peuple ya mboka na ifo batosa me congolais atosaka oyo ya mboka na ye te alingaka nde kaka oyo ya bapaya yango wana esika pasi na biso mpe ebandi mukuna aza koyebisa biso ke Joseph Kabila yende alingi Congo te makambo asali ezali ya somo oyo kutu Tshisekedi kaka na ina ne ya pamba tala ndenge bapie Congo tala ndenge bamilio baswaka nango kotinda na babanke wana nde ozomona yango grave te oyebi combien de temps oyo bato bazali mpeye na situation ekomi na Congo na pasi oyo bokotiseli bato ozata na soni te yo mpe kuna na kopiaka bato na bamabonza ozali kosengaka ntango nyonso boza kozwa bato lokola bazoba boza komona bato lokola bazoba obie koma bosakanaki ya mingi me tan oyo tokotindika bino contre mire botie libaya tokotiela bino ebende papa botamba tokontinue masolo na biso s'il vous plaît. Mais parce que vous
en fait, le problème est que au Congo, le Kabila, tant que Silisi mandat, ils ont tant qu'il y a le mot à pouvoir. Parce que les mêmes mots avec ça, la Siko, et même on veut faire depuis Kala. Pourquoi évêque Moukouna, avant, à comment le monter en Kabila qui Christian Kabila a été. Qui vous dit que Kabila a accueilli? Naneza Kwateke, Kabila est en fonction. Qui vous dit que Kabila a accueilli? Et nous connaissons que Kabatolo Bakango Mingi. On se le Kabila a accueilli. Kabila, yende mutoza na parlement. Kabila zana Sénat. Kabila zana gouvernement. Na maboko. Puisqu'il est majoritaire. Ba gouverneur nous son province et Kabila. L'assemblée provinciale. L'assemblée provinciale est Zaïe. Na yuki bakokunda. Bakokata na bampota mena tuni balobi. Bakoela lingolo bakanura na ngembo. L'homme congolais là, congolais, moi et vous, c'est là. Ces derniers temps niveau, c'est chaque jour 5 pulses. Parce que football, musique, tout ça, qui ne donne rien. Et on parle toujours des bêtises, des choses inutiles. Cette année, rien. On ne vous laisserait pas le temps, on va vous coincer, vous imposer ça. Vos têtes là, hein, ouvrir ça, vous indexer les matières par force. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie pardonne papa Roger. Bon tie la biso makambo yo penya botalela la biso makambo. Mais bandeko. Bon mekana nuko benda tata oyo makutu pe boyebisaka eko po na ebite soki tata ngoza ko comprendre ba makambu to aza ko comprendre te. Kabila akokende ndenge nini soki parti na ye bazali majorité na parlement pe na Sénat. Oyebi ke mukuna na ebite soki aza ko comprendre aza ko discuter kaka dans le vide bo benda ka na pembeni boyebisa ye bobi mukuna kitisaka mungongo kolobaka te po ete makambo oyo eza ya degré na yo te ya niveau na yo tozo comprendre rien. Kabila aza na droit ya koloba parce que aza na majorité makasi na parlement pe na Sénat. Est-ce que mukuna aza koyeba tina na yango? Est-ce que ayebi tina ya parlement na Sénat? On dit aza ko comprendre te yaza ko kanisa kaka ke kibokonzi ya mboka soki kaka na président de la République. Yango na moni eloko eza ko troubler ye aza ko loba makambo msusu bato baza ko mona ezoba chanana chindongo na esprit. Oyo eza bozoba aza ko loba Kabila keite mais soka keite ba raison ezali oyo eza ko lakisa ete il faut la présent bazana liloba ya ko loba soki problème ya na mboka il faut liloba lobama. Tango bino boyelela kaka bozwa présidence bo bosani ete il fallait bon loukape majorité na ba parlement. Lelo oyo bo oyebi ko Kabila za bien. Kabila za bien po. Na ndenge kuta négocier na bino po pesa bino mwa ba poste banini mena ba mboka mosusu bokozwelo côté. Bokozwelo côté. Donc mukuna tika ko distraire ba peuple congolais. Onyo sozo sala ba discours moko 20. Tika na yo po ete ezali mawa. Oza koloba kaka tika oloba dans le vide. Ezola kisaka na bato ba yebi ba oloba atala. Ça c'est un escroc, il ne comprend rien. Oloba ki na ba discours na yo lobi ete bino basali na nzambe bokota na politique te mais terango po lingi okota ya politique elekio kilozo comprendre rien. Papa Botamba tshela biso ba image toyoka ndenge nini ye moko alobaki te makambu ya politique wana etali ete mais lelo oyo ayesusu na politique nzambe na ye maloba mibale nzambe yango ya solo to nzambe na ye azali escroc donc nzambe na ye azali escroc. Papa Botamba tshela biso ba image toyoka ndenge nini mukuna azali maloba mibale s'il vous plaît. Zoumel 1000. Ou bien pona bima passer ya bien il faut na finga Kabila. Na ko sala ngwata mukolo moko te. Na ko sala ngote. Église
Bible dit que soyez soumis aux autorités établies. Celui qui s'oppose. Papa, Mukandwa Nesana. Faut nous Romains. Faut nous Romains 13. Parfois, l'église, c'est lui qui a bandimé. Le coup de bataille que la Bible était. Tant que Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Puisque ezeli na mon côté oyaye sans que Zambé ajaye. Ngamutu na chaka bilete. Amen. Lokola ngape mutu na chayete, ngape mutu na kolongole yete. Ah. Mutu na kolongole yete. Yoka. Soki bozo le kefeka kolongola kabila na koko Yesu akotaka na makambo ya politique te. Bien dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bato bakolongola kabila ezayi DPS, ezayi MRC, ezayi vekete. Amen. Ce n'est plus l'église. Botika ngai calme. Bien dit. Ngai calme. Continuez, papa. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Celui qui s'oppose à l'autorité. Papa, Pasteur Coutinho a été en prison. Les lots invalides. Nena kenege panaye. Nena tanga suko monaye. Azate. Luku sa kufina Lubumbashi. Combattant nini. Nena yemba que même famille bana luku sa basakwa. Bandeko. Ngai eloku nini ngana kosa. Ngana kosa nini. Les lois, église ndé comme kolongo la bakonjezal sur ma parti politique te. Mutema mabe yandegeni. Quelle ignorance. Mutema mabe yandegeni. Ce qu'on Kabila akeke, nazo sa peuple congolais, bote ko lobelo ko nek et fait kazolo bana Kabila pour Kabila akeke. Kabila est là. Pourquoi ce qu'on soit ka présent le bien loko. Mabunda telemi a contredire. A le bien loko. À contredire, c'est la bouche de Kabila. Pour vous dire que je suis là, c'est moi qui dirige. Alors, mais ce qui a dirigé, c'est que Fachi a étiquette à Pamba. Naza Kouyem Seyo que pour le moment, avec leur histoire de coalition, Makamboyo, tout ça comme il n'a pas de même le président Félix Ayebi Gazana Bitumba na batoy. Pourtant, ça allait là-bas. Ils m'ont dit coalition. La force qui était dit ma coalition. Mais dans la coalition, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais. Ce qui fait que démarche aux années aussi, la démarche à soulèvement populaire. Soulèvement. C'est-à-dire que pour le moment, pour nous faire échouer M. Joseph Kabila, la démarche, il faut le peuple congolais télé. Bande Kabila Saliboye. Moi na mobali wan te to betele na maboko. Betele Kabila maboko. Betele Kabila maboko. L'homme congolais là, congolais, moi et vous, c'est là. Ces derniers temps niveau, c'est chaque jour 5 pulses. Parce que football, musique, tout ça, qui ne donne rien. Et on parle toujours de bêtises, des choses inutiles. Cette année, rien. On ne vous laisserait pas le temps. On va vous coincer, vous imposer ça. Vos têtes là, hein, ouvrir ça, vous indexer les matières par force.
Est-ce que vous évitez que le Fachi Aza n'a courage il y a quatre ruptures, il y a quatre relations, peuple vous aider? Est-ce que c'est comme ça qu'on va vous présenter Makambuto? En quelque sorte, okay. C'est-à-dire que ce qui présente Fachi Aza n'a encore mon conseil na M. Kabila na Batounaye na za comme ce que encore il faut peuple congolais profiter yango. Pendant 18 ans, le peuple n'a pas profité et l'eau comme côté na Kabila. Mais communauté 5 ans, il y a encore qu'est-ce que le peuple a beaucoup profité na Kabila. Kabila lui a fait une démocratie, a fait une alternance, a fait une paix, c'est comme ça qu'on dit, a fait une paix, a fait une téléphone, le logo de téléphone, a fait une réseaux sociaux et tout ça permet le logo avancer quand même. Ouverture médiatique, tout ça, vous reconnaître rien quoi. La route nationale a créé voilà et tout. Bon, Babylone est belé, c'est plus que tout cela qui ignorant. L'homme congolais là, congolais, moi et vous, c'est là. Ces derniers temps niveau, c'est chaque jour 5 pulses. Parce que football, musique, tout ça, qui ne donne rien. Et on parle toujours des bêtises, des choses inutiles. Cette année, rien. On ne vous laisserait pas le temps, on va vous coincer, vous imposer ça. Vos têtes là, hein, ouvrir ça, vous indexer les matières par force. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge. Na scorpion rouge ya Zumel 1000. Maman Rosalie pardonne papa Roger. Bon tie la biso makambo yo penja bote la biso makambo. Bandeko. Omoni tango na ebisaka bino ke tata oyo azama yele penza mingi te. Bato ya boende bafingisaka nzambe. Pona nini na lobi boye bandeko? Kaka ye moko moto aye kotangela biso na kati na Biblia. Ndenge nini Bible eza koloba ba respecter basali na ba autorité ya mboka. Mais sikoyo batuni ye question. Balobi ndenge nini na makambu nyonso tu oyo salaka na Kabila ba makambu nyonso tu elekaka na tango wana ozalaka na idée te yoka réponse na ye aza koloba nini ke na tango wana tozalaka na kozanga koyeba tozalaka na idée te mais finalement donc koloba ete na ba version atangelaki batu ya Bible que ndenge eza koloba ete il faut ko respecter ba autorité ya mboka donc pona ye abwaki yango nyonso na mai aza kokwara susu na yango te parce que soka aza kokwara na yango akoya koloba te ke oyo bango bazalaka ezalaka ignorance po ya bandaka ko landa oyo nyonso bandaka uta na lecture ya Bible. Mais comment lelo aya koyebisa lisusu bato lobake non na wana nyonso tu oyo elekaka ezalaka tozalaka na ignorance donc kolobake makambu nyonso tu oyo tangelaki batu ezala na église na yo ezalaki na yango ba makambu moko oyo ke yo moko oza kotenir compte na yango lisusu te donc Bible ekosi omoni place bozo bimisa nzambe ngoto bobo place bozo bimisa nzambe zoba penza na ba réaction na ba acte na bino yango na ba païen pe moye bandima nzambe zate po ete lokute ezali kati na bino mingi ezali mawa po na bino oyo moto ya boye na koyoka kaka na malobo aloba na malobo aza koloba lelo na moto penza aza moto ya mayele akokolanda moto ya boye te Moukou na certain aventurier tout à fait. Mais naza koyebisa bino bako mela mai ya oyo ndenge balobaka mai ya bichaku chaku. Pe moukou na komona oyo nzamba kosala pona ye. Bokanga makambo na koyebisa bino kaka ane oyo ya 20 sila boko yoka. Papa kotamba to continue masolo na biso s'il vous plaît.
C'est-à-dire que ba pasteur ba fande l'église ba pasteur ba sambele que pona mbok c'est comme si ba so sakana bato et après bisope tozeli ko mona que ça va mais Christian l'enga de découvrir makamona zoloba mon esprit s'est révolté au découvrir yango topo ebaki yango avant maneko na za comme ce que makamona za comme c'est yo ils ont makambo il par la grâce de Dieu na yeko découvrir yango. Tu mens, il ment. Que Mouto a fossoyeur du Congo. Mouto, c'est-à-dire que Yende Mouto ça qu'on détruit une boca. Il y a qui pouvoir, il y a qui affaire, il y a qui commerce. Où est-ce que Kabila? Mais ça n'a pas d'autorité morale. Ok. Mais ça, ma camouille même Mouto nous sommes à découvrir Yango. Attends, ça mouninga na yé. Au Koloba non. L'homme congolais là, congolais, moi et vous, c'est là. Ces derniers temps niveau, c'est chaque jour 5 pulses. Parce que football, musique, tout ça, qui ne donne rien. Et on parle toujours de bêtises, des choses inutiles. Cette année, rien. On ne vous laisserait pas le temps. On va vous coincer, vous imposer ça. Vos têtes là, hein, ouvrir ça, vous indexer les matières par force. Pourquoi vous avez pression à Félix Tshisekedi à refaire Makambo Boussousou? Vous s'acharner dans Kabila, où il fait que, disons, au lingue de Batega Kei, mais on a sous-président. Naza comme ça, yo que l'okwana, vous avez un journaliste, vous rectifier. Vous avez ce peuple congolais, que Kabila est là. Allons ouéter. L'homme congolais là, congolais, moi et vous, c'est là. Ces derniers temps niveau, c'est chaque jour 5 pulses. Parce que football, musique, tout ça, qui ne donne rien. Et on parle toujours de bêtises, des choses inutiles. Cette année, rien. On ne vous laisserait pas le temps. On va vous coincer, vous imposer ça. Vos têtes là, hein, ouvrir ça, vous indexer les matières par force. nayoki bakobunda bakokata na bampota me na tuni balobi bakowela lingolo bakanola na ngembo bala te jeni motole karine masen bana Congo bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel Mil. Mama Rosalie pardon na papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Mais mukuna yebaka wana na nyonso motema dukuduku ezali satana. Kaka ndengo zako yoka na baloyembo toza kotiela yo. Motema dukuduku ezali satana. Soko zako yebate yo kaka maloba wana bien. Oyo zako sala ezali nde satana nde mutasa koteli yo. Motema dukuduku satana. Bandeko. Sikoyo biso tomi tuna nanu ye mukuna penza na kati na makambo oyo aza kodiskite pe kowelela nini? Po soki totali malamu Joseph Kabila a gagné majorité na ba place nyonso. Bino bokei kaka kote ya présidence esika nde bowelelaki. Mais siko zoko welela nini? Eloko nini aza kodiskite? Ye solo penzako. Bravo, n'artiste et musicien Karmapa. Ozana raison. Au moni ndenge batu wana bazali ko bunda pe ko kata na bapota.
baza kodiscute mpe kotuna bango nini baza koluka. Bazali kowelela lingolo bakaneola na ngembo. Ya solo penza lingolo bakaneola na ngembo. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila a gagné ba poste nyonso tu na Sénat na Parlement. Bino sikoyo bokomi na bokomi koluka luka e komi retard. Omoni te que Joseph Kabila sa kanoli penza lingolo. Ale sikoyo ale. Bino bokomi koluka sikoyo bobundela lingolo wana bakanola e ko simba te. Bravo l'artiste. Karmapa. Bravo. Lilobane lobi mingi oyo ndenge toza komona bakasa baza kosala lelo. Joseph Kabila zui majorité nyonso. Alors bango bakanisaki nde présidence nde fin. Mais baya kotala boye ezalaki na yango lisolo ya lingolo bakanola na ngembo. Mbwa. Papa Botamba to continue ma solo na biso s'il vous plaît. Alors, parce que aux hommes, c'est quoi, 60 millions, 14 millions. Donc, Moutoumoko, à 74 millions, c'est ça, c'est ça, Kabila. C'est ça, le système, impunité. Et le communauté. Moutoko, Moko, mais ça combien? Peuple congolais, alors, donc, ceux qui ont découvert Yango, Fandakimia, Pater Golbate. Mais même sous Kabila, oyo to bundisa ta bambula na bambula na to mona poli ya bonité na to mona yangota omwana balo bakabazowe ba Janete famille ya Kabila to yoka kaunga ndengwa oya poli ya boye bazo sakana na mbongo mission to zotambola na mituka boye to mona yangote. On ne pouvait pas se battre. Maintenant vous voulez défendre quoi? Bolingi bo défendre nini? Totorino. Toto, le successeur de Daniel Massaro, Tutu Blanco, le successeur de Daniel Massaro, il dort avec des dollars. Tutu Blanco, le successeur de Daniel Massaro, il dort avec les dollars. Il dort avec les dollars. Il dort avec les dollars. Le successeur de Daniel Massaro, il dort avec les dollars. Le big boss Tutu Blanco Totorino, le successeur de Daniel Massaro, il dort avec les dollars. Il dort avec les dollars. Ça va, Toto? Tu vas bien? Tu vas bien? Allez, fais comme ça. Charisme. Charisme. Ya. Victoire. Chikicha, chikicha. Mais même sous Kabila oyo to bundisa ta bambula na to mona poli ya bonité na to mona yangota omwana balo bakabazowe ba Janete famille ya Kabila to yoka kaunga ndengwa oya poli ya boye bazo sakana na mbongo mission to zotambola na mituka boye to mona yangote. On ne pouvait pas se battre. Maintenant vous voulez défendre quoi? Bolingi bo défendre nini? Informer des plaintes des usagers de la route et de la population relative à la perturbation de la circulation suite aux travaux des sauts de moutons que l'on exécute à travers la ville de Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite éclair des chantiers de la capitale ce mercredi 17 juillet 2019. Soucieux de s'imprégner personnellement du niveau d'exécution de travaux, le chef de l'État a débuté sa ronde à Kinsuka Pompage, où il a reçu les explications du directeur général de l'Office de voirie et drainage, Benjamin Wengabasubi, sur le niveau d'exécution des travaux d'un saut de mouton qui va désengorger les artères de cette contrée de Kinshasa. Ici, les travaux avancent à pas de géant à la satisfaction de la population qui a vivement ovationné le président de la République. Bandeko, awa peuple yebi nano eloko te ke nzoka nde masolo oyo eza nango bambata ya ye na Vital Kamerhe. En tout cas, peuple pe aza kopepa ye bayebaki kaka ke ndenge ezali wana bakosepela na baso de mouton na moma ya ba Noël na ya ba bonne année. Mais tolanda nano lisolo yango tina suka totala ndenge kokende.
mama nangaye mukuna talaka babiloko yo po oyo yozoloba ezosala mawa mingi mais komona Joseph Kabila oyo yoza kofinga makambo na ye emonani oyo ya Félix emonani te échec ya Félix ekomi kaka nyonso oyo Joseph Kabila moto akotya bakala mbwa Joseph Kabila pe kaka moto alieba mbongo wana bango badetourne balie nango na Joseph Kabila wana nde boza kolinga kokota masolo wana na kati te boza kobare bato siko na kombo ya Joseph Kabila bino bokosambwa papa Botamba continue masolo toyoka ndenge nini esuki situation yango esukaki na situation oya basol mouton s'il vous plaît. D'après les explications des ingénieurs, ce premier saut de mouton sera ouvert à la circulation vers fin septembre prochain. La parole, sa voix, mais les écritures restent. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge. Na scorpion rouge ya Zumel 1000. Maman Rosalie pardonne papa Roger. Bon tie la biso makambo yo penya botai la biso makambo. Bandeko. Na banzi boza komona bino moko ndenge nini. Bato yo baza koyela bato na système ya kobetaka bato bambata. Bakotisi na ba journaliste na ndenge ya BRR. Ba journaliste bakomi kopesa même na ba moi. Oyo sod mute ko salama. Me bandeko bomoni bino moko ndenge nini. Lelo biso nyonso tuto ye kotika la kidiba. Bandeko oyebi bakasayen oyo bamonisi batu ba filme boyebi tango Tshisekedi le père alingaka kozwa pouvoir oyo ya bamakambo élection elekaka baitiliza mwana mobali ya batu Bokechu bazwi sak moko bachaba mabanga ebele na kati balobi na Bokechu yo leka liboso ya kamera kende kopesa annonce ke mutu oyo akosala nyonso tu soldat oyo akosala nyonso po akanga Kabila obia bete masasi bakopesa ye 3 millions de dollars. Bokechu pa azwa riske wana me na kati ya sak wana ezalaka nzoka ba mabanga. Lelo Bokechu akoma koloba yango bandeko biso tolobaka pamba te papa Botamba tila biso ba image totala ndenge nini bakasayen basakanaki na esprit ya Bokechu oyo bakosaki Bokechu ke soki kope simbi bakopesa ye 20 000 dollars. Mais botala ndenge nini balukelaka Bokechu risque. Au risque même baya kokotela Bokechu na ndaku na ye ke abombi 3 000 dollars. Nzoke loko ezalaki te. Papa Botamba ba image s'il vous plaît si matozonga na oya masolo ya sod mouton. S'il vous plaît. Zumel 1000. Bakongolais ngonga ekoki o tolobaki ya libération ya Congo na biso ngai Bokechu premier na nkombo ya ba diaspora nyonso bazali na Europe pe na Afrique na nkombo ya bakongolais baza na Congo na 11 régions tolobaki ke ngonga ekoki ya to libérer mboka na biso pa biso moko bakongolais yango na malette eza na 3 millions d'euros mota kokangela biso Ari Hippolyte Kanam alias Joseph Kabila na kopesa ye 3 millions d'euros yangoyo yango na sengi na bandeko na ngai ya DSP basoda ya DSP oyo basoda bazalaki ya lokumu lokola bolingi mbongo totie 3 millions d'euros yangoyo oyo bakokangela biso Ari Hippolyte Kanambe oyo aza responsable ya plus de 8 millions de morts oyo abomaki Floribert Chebeya Arma Tungulu Pascal Lukusa Fidel Bazana o petit na biso Cédric euti komi atuminzo tonaye pour la libération à Congo
na sengi na bana seta basoda ya seta basoda ya lokumu 3 millions d'euros yangoyo oya kokangela biso ari du politique kanambe basoda ya kankokolo bapolisier 3 millions yangoyo et puis na sengi na bana mura o bazali na ceinture ya ari du politique kanambe moto wana azali étranger soda oyo akokangela biso ari du politique kanambe oyo batelemi na bagarde républicaine bozali ba congolais moto wana azali rwandais ye moto aboma Muzero la Désiré Kabila abomi Aimé Kabila aye moto asali crime contre l'humanité na kata Congo abomi plus de 15 000 congolais na ba Congo 50 000 congolais na Équateur 25 000 congolais na Chingi 60 000 congolais na guerre ya 6 jours ya Kisangani 2 millions de femmes violées bana moura bato bazala ceinture na PPRD 3 millions yangoyo oye zimbabwe na maboko Boketu premier le grand prophète de la nation 3 millions yangoyo ya euro oye kokangela biso ari du politique kanambe vivant tokosambisa ye vivant liboso ya stade martyr ou bien na palais du peuple aloba ba crime nyonso oyo asali na kati ya Congo bandeko nanga ba diaspora bana France bo continuer résistance partout bo banga intimidation ya gouvernement français te bana Londres bozala digne bo banga gouvernement ya Grande-Bretagne te oyo ezali moment ya pouvoir Boketu premier na simbi 3 millions d'euros pona kokanga ari du politique kanambe oyo aboma Muzero la Désiré Kabila aboma Aimé Kabila apoisonna cardinal Etu ban Allemagne 3 millions ngoyo oyo yebike ndeko na ye aza militaire azalaki DSP Salma garde civile Kankokolo oyo yebike ba militaire ya solo na kati ya Congo Kanchech nazakolela bandeko na ngai ya Kanchech bana mura na bato mosusu ya PPRD soki okogie te boma ye 3 millions yangoyo loboko kute sali pasi na changer loboko 3 millions d'euros Boketu premier le grand prophète de la nation ban États-Unis d'Amérique bo continuer résistance bana Canada bo continuer Ottawa Montréal kune pa ya Yves Kabam bo continuer résistance bandeko ya Belgique lokola président de la République démocratique du Congo élu du peuple congolais président ya Chichi Kisekedi wa Mulumba lokola sengaki bakanga nyama wana un imbécile oyo aza okina bagage politique na mutu na ye oyo ye koyiba aye koyiba vote ya peuple congolais lokola papa Kisekedi alobaki yango biso mpe tose preparaki banda kala tozwi badonateur yango basimbisi ngai 3 millions d'euros oyo akozwela ngai ari du politique kanambe abengi la telefone ya Boketu premier ou bien la telefone ya Congo mikili aye topesi ye tolingi d'ici 3 jours 2 jours ari du politique kanambe azala arrêté nalobi na bana Belgique merci na marche oyo tosalaki le 17 yango na te bokobanga bobanga bukumes ya excel te toza na pays état de droit tokoresiste na bango tokolia na bango Noël na bonne année libanda bandeko na ngai ya Belgique bobanga eloko moko te basoda na biso oyo bokimaki mboka boza partout na étranger nasengi bino 3 millions yangoyo soki oyebi ke ndeko no moko abomba licence ou bien wep loba na ye soki akangi ari du politique kanambe sikoyo bobengi nga napesi bino 3 millions d'euros yango lekaki awa etat que les grands résistants les grands nationalistes Boketu premier ati s'engagé leader d'opinion na leki na Congo mikili oyo ezali chaîne na biso ya lokumu mpe nazwi badonateur oyo bapesi nga mbongo bana confiance ya Boketu premier bapesi nga mbongo oyo mpo na tosisa na barwandais tuchi tosilana na Bisengimana tosilana na Mozito tosilana na Francis Karoro tosilana na André Kimbuta tosilana na
na bakongole nyonso baza bakolabo yango nasengi bakongole nyonso badiaspora bolandaka chaîne ya RTNCT ezali chaîne oyo tolakeli bango malédiction bolanda biso na Kongo mikili ata bomoni nga lelo te bomoni nga lobi te bokomona ngai kaka mpo na kopesa bainformation oyo ya siri eza makambo ya très sérieux bomona nalati lelo teni militaire te nalati teni moko ya caporal te lelo boketu premier beti ya bakos parce que nakendaki kozwa mbongo wana à partir de 5h du matin et pas ya bato oyo baza kosoutenir révolution oyo biso toza nango libanda mpe baza kosoutenir boketu premier nayebisaki bino ke nous sommes en guerre nayebisaki bino ke moma ya bitumba ekoki oyo tobunda ndenge bandeko na biso le 4 janvier 1959 na mati ya vita na Mikado babangaka mindele te babangaka bafrançais te baanglais te babelge te oyo ekoki moma ya libération ya mboka na biso moto akosa bino te bandeko na nga bakongolais ni armée moko ya monde egagna peuple tomoni awa même les États-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Canada bakele na Irak lelo bagere silite na Irak babimisi bato na bango bayaka mpona kodétruire mais batongaka te tobunda bitumba oyo bandeko na ngai ya Kisasa bana Kin bana Lemba bana Matete bana Ngiringiri bana Bandal bana Kitambo bana Mbinza Ipen bana Lemba bana Ropwengaba bana Njili Kimbatseke Barumbu Lingwala Komina Kisasa Kinkole Maluku vendredi bobi babilo tuli banda bobanga ba chef de combat oya te wana te eza ba kopal tomona ki Kadhafi ozaki na armée ya puissance akoka ki peuple te tomona ki Mobutu Maréchal ayaki na DSP tina lelo 15 na se mabele lelo DSP tikala ko beta masasi te mais na minute oyo na seki na bana kin vendredi bon tika président Etienne Tshisekedi a prêté seulement parce que Bisonde to voté Tshisekedi wa Mulumba était président de la République yango na lobi bandeko na ngai loboko ebukani jana tombo la tabo na tango na genou parce que mbongo ezo coûter kilo na maboko na ngai 3 millions d'euros pona kokanga Rwandais oyo Aridi Police Kanam mwana Christophe Kanambe oboma musée Rola Désiré Kabila okalisaki makila ya musée koleka inaperçu obomi mwana ya musée Aimé Kabila okalisaki makila ne koleka inaperçu obomi Floribert Chebeya okalisaki makila ne koleka inaperçu oye koboma Arma Tungulu obomi ye okalisaki lelo makila e koleka inaperçu yango to sangani to chelio 3 millions d'euros garde républicain Bobalusa Minduki et pas yaba militaire rwandais, tanzanien, ougandais, burundais, oh bah na kata fila Kisasa. Bino tuba za la sima ya président de la République et tel qui se kede wa Mulumba. Nazako lenga pe nazala nguya ya Nzambe ya papa Molimo Mosantu. Na nkombo ya Fumu Kimbangu notre prophète, oya bundaka cause na Echis, na nkombo ya papa Diangenda Molimo Mosantu, na bana papa Misato, na nkombo ya mama Mwilu. Mwasi ya yambo ya Kongo Mobimba na nkombo ya mama Noarit Bakanda mama Kita Vita voilà la victoire na maboko peuple congolais 3 millions d'euros place outil pe place zokende na ngi lelo kobanda lelo tilobi na mona rido politique Kanambe aya vivant to sambisa liboso stade de martyrs. Merci, je vous remercie. Vive la libération totale de notre pays. Au nom de Fumukimbangu, notre prophète. Merci. 3 millions. La parole, sa voix, mais les écritures restent. Mais même sous Kabila Ngoyo, oyo to bundisa ta bambula na to mona poli ya bonité. Na to mona yango ta. Omana ba lo bakaba zowe ba Janete famille ya Kabila to yoka kaunga ndengwa. Oya poli ya boye bazo sakana na mbongo. Miso to zo tamona na mituka boye. To mona yango te.
On ne pouvait pas se battre. Maintenant, vous voulez défendre quoi? Vous voulez défendre Nini? Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers le boulevard du 30 juin où le chef de l'État a visité les travaux qu'exécute l'entreprise Safricas au niveau des Sosimat et du rond-point Mandela ainsi que sur l'avenue des Libérations. Sur ces différents sites où les travaux de forage traînent, les experts justifient la situation par la complexité des études préalables. Selon le directeur général de l'OVD, les sondages, l'analyse du sol et le dimensionnement de l'ouvrage exigent du temps. Du centre-ville, en passant par l'avenue de l'université, le chef de l'État s'est rendu dans le district de la Tchangou où, en compagnie de la population, il a visité le pont érigé sur l'avenue Kolumba. À la Tchangou, 2 sauts de moutons sont en construction sur le boulevard Lumumba sous la supervision de l'office de route. Les travaux s'exécutent sans désemparer. Le président de la République qui a instruit les services de la police nationale pour une réglementation professionnelle de la circulation rassure du bien fondé des différents ouvrages visités qui vont garantir la fluidité de la circulation à Kinshasa. Le but de mon inspection, on va dire, avait 2 objectifs. Le premier, c'était d'abord de connaître le déroulement des travaux, la date de la fin des travaux. Et le deuxième, c'était la préoccupation des automobilistes qui se plaignent énormément ces derniers temps d'embouteillage pour voir ce qu'il y a à faire. Parce que les travaux, quoi que l'on fasse, doivent continuer, il n'y a rien à faire. C'est pour faciliter justement la circulation dans la ville, la mobilité. Mais il ne faut pas non plus que ça se répercute sur la quiétude des automobilistes, des citoyens. Parce qu'à part les automobilistes, il y a tous les autres riverains qui en payent les prix. Donc il fallait essayer de soulager cela, d'imaginer des voies de déviation, de contournement de ça. Et c'est pour ça que vous avez vu, les responsables de la police m'ont accompagné sur les différents chantiers. C'était pour envisager ensemble cette possibilité. Et je crois que je peux partir soulagé, à la fois par rapport au déroulement des travaux et aussi et surtout par rapport aux solutions à trouver pour embêter moins les automobilistes. Banamboka esengeli bayebate basot mouton ezali nécessaire pour faciliter circulation ya mituka na nzela. Likambo yo ezaki kotungisanga mingi toloba makambo mibale yaki koyeba misala ngo ekosuka moko nini et puis koyeba pe motungisi oyo ezala bakumbi mituka ezala bato bandaka bapembeni ya bisika batravaux wana ezali misala ezali mpona kotala nini tokoki kokitisa quand même mitungisi wana yango nayaki kotala mpe namoni nasepeli namoni ke misala ezokende bien ezokende mpena malamu et aussi là avant Noël. Donc bakinois bazana na bakado à Noël kitoko na baso de mouton wana. Dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne 2 exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi. Monte un volcan, bien, bien. Keba. Bandeko. Na banzi bomoni bino moko eloko oyo eza kosala kasaya motema pasi pe bamuku na po ete balobaka n'importe quoi balingi nde attirer attention ya peuple na distraction ya masolo ya Joseph Kabila alors que réalité eza komona na mosusu. Mais peuple congolais oyo bakosaka mbula na mbula tant esi ekoki lokuta wana ekoleka lisusu te. Alors bandeko ngonga bapesaki biso na moni esili kokoka po ete papa Botamba azali kosala sini ya kuna. Papa Roger na pesi yo bongo maloba. Merci Mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi na oyo touti koloba masolo ezali vraiment clair oyo moto ko comprendre facilement pona koyeba ndenge nini bato oyo bazali komema biso na terrain moko o esika réalité ezali te mais réalité nde ezali mosusu yango nde bazali kokima terrain o esika réalité ezali po ete bamema biso na nzela oyo ya masolo ya Joseph Kabila sali au 15 ans 18 ans au boyete makambo oyo bino bosali
na inane ya pamba soki batikeli bino 18 ans ndenge Joseph Kabila asalaki ekozala somo alors botika ba distraction po ete vérité ezali komona na mosusu oyo bino bozali koloba ezali yango te bandeko babolingo tokomi bongo na masolo na suka ya masolo na biso. En tout cas merci ya mingi tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci. Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non. En tout cas félicitations yo koloba nini pona radio Zoumel Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte un volcan, bien.